roi Tadi Diambouissou et Tadi da Temisi. Tozongi na prophétie. Prophétie lobby, roi Koya a 3 pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, pouvoir politique. Alors, ils ont battu nous sur le lobby qui est autant kaka profession en ndenge tozomone la ro. Tu dis que pouvoir politique donc akoya ko zala mokonzi tantôt na pays moko quelconque pour abanda ko pesa ba loi pour pouvoir politique yenda dominer. Donc il y a pouvoir scientifique. Tu dis que technologie est parmi na branche ya kati na kati ya pouvoir scientifique. Alors tomoni bino boye na pouvoir wana en tant que roi divin. Na 3 pouvoirs wana balobeli na prophétie okoki ko éclaircir en bato ndenge ni matondo mingi eloko oyo nde ekosaki ne monansemi OK po bato bayaki ekosi ye te kaka batebele na lobela kombo wana te po makambo na ye déjà ekoma malamu pe kalunga na lobela ke tika nsika wakala yandi nsika wakala kwa mutane mwana te tika nsika wakala na yandi po ayebisaki déjà batu na ta oyo biso to komi ngonde nsika wakala yandi mais na olobela na généraliser OK esika wana nde ekosi bato ebele pour pouvoir politique mutu moko atuna kinga boy antotela roi mais yo oza na mabele te minga na tuni yo zo yeba te kingai naza roi ya Congo na biso te ke Congo euti kuna atikuna oui mais Angola non Angola est parti ya parti ma parti nini ya Congo RDC za nini moi parti ya Congo première chose à comprendre za nini royaume Congo za wapi ekobanda wapi na mutu yo okena ndaku na yo lelo ozo salela mibeko nanga nyonso oza na royaume nangai ngeta après soki osalele ango koleka répéter ango ozui possibilité osombi nini mabele ozeki otongi nini ndaku na yo kote nini ava otonga ndaku na yo kote nini okozwa connaissance na mbanzako na enseignement na ngai te no roi a ebisaki biso fenêtre ya chambre na ngai il faut ezala na côté oyo moyebe ebimilaka salon pe il faut ezala na côté moyebi ebimilaka na place na olala ezala pembeni na place na salaka nini ko biloko ko sokola biloko na te po eza de côté lokola munoko eza na likolo nini eza na se ezibazana biloko na nyonso tango mutu oya fandaka na RDC na 2025 akena na ndako na yo aloba mais ndenge nini bino bozo fana différent bozo lata différent bozo sala boye ndenge nini royaume ezala na kati ya mutu première eloko tango ekokota na kati ya mutu nde a changeaka réalité oyoki yango siko pouvoir spirituel yango nde eza liboso eza pouvoir politique te yango nde pouvoir spirituel ya mindele ya nini ya Europe eye kodomine pouvoir nini spirituel ya ba pays démocratique na Congo pe bango bazolanda nini démocratie eza nini asa mwana nini ya catholicisme OK oui démocratie eza mwana ya église ke catholique ebotemi na église ba université nyonso o bozotanga na ba pays wana euti wapi église catholique yango nde okotanga kaka tuna mutu oya kota na ba université soki atanga kuna histoire ya Congo ba otanga kaka ba histoire ya ba romain ya ba grec ya ba nini yango nde pouvoir spirituel eza liboso après pouvoir nini politique po politique eza nini baloba politique politique eza forme yako kengela biloko nyonso na yomo moko diviser la richesse
hein? Société. Eza po politique. Siko nana akopesa nzela spiritualité. Siko yo technologie bato baza confondre technologie na évolution. OK. Technologie eza technologie, évolution eza évolution. Soki yo oyebi mibeko te, technologie ekoboma yo, ekosilisa yo. Po technologie eza technique ya koyeba ko manipuler eloko. Évolution eza yo koyeba ndenge nini yo okotikala awa na santé ebela libela. Ndenge nini hein oko comprendre nature wana o évolue. Siko technologie eza technique. Omoni téléphone oyo o bat bazo c'est technologie non. Biso soki na lingi na benga ndeko na nzazi ezaka télépathique po awa mupepe ezali tala soki na oyo eza téléphone quel téléphone moi tala babengaka téléphone oyo oyebi marque ni iPhone te biso auto benga o iPhone te to benga nini Cobalt. oui baza koso eza iPhone te eza Cobalt ça Cobalt po sans Cobalt iloko eza te. Sikoyo yo ochebo tata obengi sikoyo nini ezomema si nervo na yo awa ba onde eza awa sikoyo ngai nazomema yo po evolue ozala na miso ya komona ba ligne wana invisible yo moko okoko simbi yango ta o chesus o connecté na RDC au lobby hallo ozawa oui ozala besoin ya parole te. Mokili eza connectable. Hein? Mais pour balakisa biloko wana, il faut yozala na évolution. Nature azana besoin évoluer. Évolution nini? Mibeko longwa na kichuza, longwa na makamba mabe, okoma mutia soin, hein? Premier wap awa. Siko technologie na biso, hein? Ekozala ndenge nini? Hein? Première chose avant o laksa mutu technologie laksa ye nano discipline. Lokola yo za journaliste mutakoki koya zwa $2 millions lobela makambo mabe na nini na roi tadi dembuis ovo tadi d'intermis omoni $2 millions eza makasi mbonge belé na usala combien de temps ozu yango ozu microphone mutu moko na utaki kuna lukuta oza na déontologie te oza na discipline te basombi yo mais oza na technique technique ona oza nango oza na technologie oza nini wana yango nde kopesa bana bato technologie te sans discipline sans koyekola yango nde première spiritualité après spiritualité gouvernement. Premier gouvernement ezate kuna na libanda yo moko yeba ndenge nini ozo gouverner nzoto na yo makanisi na yo kanda koswana oyoki kaka nini eloko vupa osiliki oyebi gouverner nzoto na yo te première univers eza yo. Pouvoir spirituel wana ozoyoka na pouvoir gouvernement premier territoire na bango ezaka nzote ya mutu. Premier tozo enseigner mutu na nzoto na ye a contrôler na mutu na ye ayeba gouverner nini nzoto na ye pre ayeba nini koki kosala trois pouvoir ezala ndenge batu babeba te sikoyo mabele oyo basala ka telefone za awa ndenge nini mutu ya uti na Amerika uti na Chine akoya koyeba ndenge ya ko manipuler biloko na biso me biso moko toza auto koyeba ngote eza technologie wana te eza technique wana te po technique wana eza main d'œuvre yo oza na yo chef po biso toza ba roi na ba reine toza chef misala to bengi peuple yaka bosala la biso nini oyo problème te
mais technique na yo résultat nango eza wapi? Loi o loi te. Vous comprenez? Pouvoir spirituel wana eza pouvoir ya spiritualité ya bunzambe ya mibeko ya univers ya malamu. Hein? Pouvoir gouvernemental yo moko ava olobela il faut yeba. Hein? Gouverner nini? Yo moko il faut yeba nini koki kosala nini koki kosala te. Technique po batu bazotanga makamwa bazotala lokola mokili no nzambe alobaka te na ndenge bato balobelaka nazoloba te tokozala na mituka te tokozala boy no wana eza conséquence ya musala hein développement nini mais évolution ezali nde komiyeba kotosa mibeko pe kozala yo bomoko na nati kozala yo bomoko na nature yo il faut nkosi babenge nini na nini lion akima yo te lion azala na posa kolia yo te wana okomi évolue po soki nkosi po yo pe po quel différent na bato ya kala o bazalaki na ba flèche différence o changer kaka technique vous comprenez? C'est quoi évolution ezali comme mususu hein technologie nini wana science ezali comme mususu siko science oyo bazolobela eza nini science oyo bazolobela nini eza conséquence ya spiritualité na biso conséquence ya spiritualité na biso conséquence ya bonzambe na biso conséquence ya gouvernement ndenge oyo biso tozo vivre omoni yo oyoki kende kona yo asala yo mabe ya ya ndeko wana na yo ki no te ya kufite no benga ye ngote benga ye ndeko oyo ayebisa kinga ke yo olobela kinga mabe yo uzokosa na lobeka mabe wapi non ezalaki osilisi makamo siko e technique wana mibeko wana ya véritable gouvernement yango ekobota conséquence ngai nayo nakoya na ndako nayo penuluki nzu wizidi kunzwa amandi kuveneluki lukinzu ezaka ndenge wana mabele na yo ozui pa otimuli 30 diamants eza mabele na yo te eza yo siko na kinzambe na discipline na yo ozui 10% opesi na nini na ntino nyoso mususu yo muto ye ebi po eza baroi ba chef eza ndenge oyo bato bayokanisa te trois pouvoirs wana ngai premièrement na kota na démocratie te na tali makambo ya démocratie te po nazali koloba awa gouvernement bato ya gouvernement ya république bayaki awa toyoki roi moko boye te nga nayebisi bango kende koyebisa bango nga naza souverain naza ntino naza serviteur ya président te na azali na RDC président Félix naza serviteur ya président Félix Tshisekedi te ya aza président ba congolais démocratique devant moi naza ntotila naza roi ya roi mluko Congo soki aza bantu soki aza mu Congo ako respecter ngai comme roi soki akoti awa alongola ba sapato oyoki soki abengi ngai soki abengi ngai nzambe na respect nyonso na yebisa eno yonde olingi osolo na ngai yaka yaka yonde olingi osolo na ngai yaka soki ngai ne mwanda nzambe ayebisi ngai kende kosolola na nini président ya RDC na kokoma na ordre ya nzambe oyo akeli makambo nyonso atindi nga na kotikela yo message soki alingi ayambanga ayambinga soki alingi te
mbwi mantembe na ngayandi ngai te mais kozala ngai naza roi relation politique na démocratie eza te égalité mana kotala ngabo eza te ozoyoka eza te awa soki aye awa aza mwana mukongo boye te azo manque de respect te nazoloba ke solo nazoloba vérité Kuzaba Congo voltou no mapa.